Trop longtemps que tu nous fais perdre le temps. Depuis 40 ans, tu refuses de foutre le camp. Aujourd'hui, nous demandons la vigilance de la population. Si tu nous laisses dans la merde, oh là là, oh là là. Quitte le pouvoir, je t'ai dit quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, je t'ai dit quitte. Voilà. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bonsoir chez vous et très fier de vous savoir nombreux, toujours fidèles en cette émission Temps de vérité, une émission sociopolitique. Et c'est nous avons marqué parce que tant que nous nous saka, que tu es en papier Lévi, on sent que les gens sont vraiment préoccupés, et ça l'a te dire. Donc, on va étoile, c'est une écoute. Et Papi Lévi, c'est une grande étoile dans cette province. Et son dos pays à étoile. Tant que étoile, les écoutes alors zouaté. Voilà, Papi Lévi face à son don. Depuis l'accession du gouverneur Grace Kongo Bilulu à la tête du Congo central, quelle analyse peut-on faire de sa gestion? Eh bien, chers téléspectateurs, nous avons ramassé un point belé. Parce qu'à l'Obaraté, ça fait longtemps. Tout le bisaïe. Et il aime ça. Pour passer en revue les élections. N'engezala qui nomination et à Tata Ngouvou Nabiso. Dossier déjà cassé aux Angate. Il paraît que ça à niveau avec Kinshasa, semble-t-il. Et pourquoi pas parler de la gestion du Congo central proprement dit. Est-ce que social ça va, il faut des vies économiques, sécuritaires, ce soir avec Papi Lévi, que je m'en vais vous présenter, je crois, avec la complicité de la technique. Et salut Papi Lévi. Oui, salut monsieur le journaliste. Voilà, Papi Lévi, il est le coordonnateur national de JCODEC. JCODEC est le jeune conscient du développement du Congo central, ou bien jeunesse consciente du développement du Congo central. Donc, Azali est un grand leader de la province du Congo central. Et ça, nous les reconnaissons, nous les savons, parce que c'est vraiment une personnalité moutolo. Sur le lobby, Batuba Yokagaye et Batuba Landagaye, Azapé, Naba membre ébélé au Yuyi à Sangisaka. Papi Lévi, en tout cas, ça fait quand même très longtemps pour les garçons sur la médiaté. Des fois, on commence à utiliser les réseaux sociaux. Alors, pourquoi ce silence? Oui, d'abord, merci na question avant de répondre. Yo, je remercie parce que tout ça l'émission Oyo, ils ont qui facilité pour tout ça l'émission na yo, tout ziba menace ndenge na téléphone, tant que le baki que émission to tourner na yo. Donc, parce que batu mususu bakenda koko la biso makambo quelque part, tozala ki ba innocent. Est-ce que to ko accompagner maluba bakenda koko la biso et ba mususu pe basala biso mabe et bazo boya ke biso to lekana ba télé. Mais na sepeli na batu o bache biso moi pour to lekana ba émission lelo, nazo remercier avant de répondre aux questions na yo, nazo remercier les vampires noirs, tout fait tout flamme, Junior Mabaro, nazo remercier conseiller Claude Mbumba, nazo remercier les Argentins nabiso à Congo central, donc batu nyonso baza ebele ba soutenir biso pour la émission oyo. Eza émission moko ezala qui facilité pour nous sala ngo. Donc batu le club Martin Solo, en tout cas un grand merci parce que ezala qui facilité. Mais pour la question au Pesingaï, donc nazo répondre yo fait Madou Jacques oyaza mentor nangai abandé ko yebisanga Lévi silence pe za communication moko munene mutu wa loba kamesana ko loba mais azo lobate soit ça va ou bien ça n'y va pas et ngana za chrétien mwana ya apôtre le sens ayebisa ki ngai ki lève recommandation divine lobi na biso
garder silence nga moko nzambe na kobundela yo et soki toke na sagesse Congo et lobi ndeko alobaka mingi atongaka zala malamu te lelo comme ozoloba mingi lelo okoloba makambo oyo bato basepeli lobi okoloba makambo bato bayini yo et yango esaliki biso pe tozwa mwa temps ya kozwa silence oyo. Voilà, je crois que c'est très important. Soki na yamba na éviter na 100% avant to bande émission bato ba se consacraka na nzambe avant luba. Je ne sais pas si baza na 100% na éviter soki ata 1% bazali. Donc pour nani avant aye Michel Banda na mona roza consenté au sambelaka au tika banyo na bonga. Non, Bible lobi na maudit celui qui confie à l'homme. Ngai communication on a sala kaiza don nzamba pesa ngai. Soki na lingi na sala émission il faut na kumisaye et puis na ibisaya pesa nga sagesse na intelligence ya kolobela. Voilà, pour nani olati blanc lelo non, bling. Non, il a dit que province zana kimia. Province zana kimia tokoyi ba yango soki eza solo parce que bele ba singa est Papi Lévi. Azana gouverneur Grâce Bilolo, est-ce que Papi Lévi aza ailleurs? En tout cas, vérité nous sommes découvrir naïe et longo dans cette émission Temps de vérité. Alors biso esengo peza makasi parce que mon konjina biso ADG azawana mwana muka ementalani azo manzaka toujours ndenge zalaka et ça nous fait vraiment énormément plaisir. Alors Papi Lévi to banana na mahamongo ndenge zalaki. Toyebi biso nyonso yambaka na émission comment vous avez démissionné dans le moment ya Gibandou. Et les gens étaient tellement surpris. On ne va pas revenir dans l'émission parce que c'était vraiment constaté. On va dire non, non, et puis on dit qu'il y a non. Alors, il faut organiser l'élection et il faut savoir que mon amboka, grâce Bilolo, à l'État. L'impression oui, d'abord, il y a des exercices démocratiques. Lorsque tu es dans la compétition, et le gouvernement député va juger bon que grâce Bilolo. À la gouverneur, toko produire. Nanazala qui na honorable Robert Nyondo Toko. Et d'ailleurs, à Filistaki, lorsque grâce Bilola Lekaki. Et zala qui compétition, tous dans la famille, papa lingatika héritage. Albito qui na ba élection. Parmi bana mwana moko bimi, yenda ko akoza héritage pendant 5 ans, yenda ko ako kamba héritage ya papa. Beaucoup bundisa mwana wanate. Voilà, c'est ça la démocratie. Voilà, c'est ça la démocratie. Et donc, grâce à Bilolo, à Bimaki dans 23 voix, et Mwanamboka qui bando qui, si je m'habille, 16 voix. Et puis, candidat Nayo à Bimaki dans 1 voix, 0 voix. Une voix. Voilà, 1 voix. Et car il y a bon Papi Lévi souvent. C'était vraiment une honte pour nous. Et ça honte était Jésus-Christ peut akutana ki nango libosa Barabas. Batu bapona ki Barabas. Et ça grâce de la démocratie. Ah donc grâce à la Barabas. Non, on a pas si exemple. Et ça qui humiliation te pona Jésus. Toza na démocratie. Moninga azui biso tout et ça fin du monde té. Donc to kumisaki oya lekaki tolobaki ke atambu sa province ezate ke soki moninga lekale tokoma na keto tosala non d'abord candidat na soutenaki honorable Robert Nyondo aza moto alukaka développement ya province na biso c'est un peu difficile akota na ba complot moko stérile oyo ko continuer ko zongisa province na biso na sima comme grâce Lolo aza gouverneur aza pena soutien à honorable Robert Nyondo. Voilà, merci beaucoup. Je crois que chers téléspectateurs Dozo Kokoba, Sekokoba Elongo na Mwanamboka Papi Lévi, vraiment introduction na Bolandi et donc les loyo aboyi na keto donc parce que Moutou a soutenu qui il a fait des déclarations pour Nakulobake oui ton ennemi Mwanamboka grâce Bilolo ndenge ya leki gouverneur donc dossier wana ils a déjà clos. Alors gestion avant même de parler à gestion il y a Mwanamboka grâce Bilolo tomoni ba nomination na ye tomoni ndenge sali ba nomination na cabinet na ye tokei le gouvernement na ye mais eloko oyo bato bazoloba en tout cas c'est vrai atie 10 ministres
alandi ndenge constitution esengi yango na la loi au Italie libre administration des provinces, mais na au Italie cabinet balobi pléthore, donc nombre est tellement makasi élevé. Réaction à nous. Non, il faut comprendre que les cabinet politique. Comme les cabinet politique, gouverneur a un droit, il y a qu'on nomme bateau ou a confiance na bango. Beaucoup de bateau ça est belé, mais faut la peine grandeur la province na biso. Parce que lorsque tu as qui aime son monde la gouvernance sur l'état qui va nommer 10 ministres et va nommer 10 commissaires. Comme il y a 10 commissaires, province za munene, il faut le payer à mekamoke kocha moi bateau na cabinet pour na faciliter yé batache mususu. Dans la province moko eza moke na kotala boye mais so ngo kota na musala eza munene do eza cabinet politique na yoka ki bato mususu pe balobaki o acheka ka bayombe na bayombe mais non so comme eza cabinet politique eza lokola coussin ya pouvoir na ye donc il faut acha bato o na confiance na bango mais ngai de votre confiance là il faut bayombe là na sirisa ngai na bandaki ko observer pouvoir na musika très bien pour natalango ngana yakate ko soutenir mutu o akosala eloko te comme na sala ki erreur wana na lingate na zala chaka zulu nateka mboka pona litalatala tango a nommé d'abord a nommé conseiller politique na ye maître Pokas ancien chargé de mission à Jacques il y a zala ki président lutte contre corruption et conseiller politique na fin mandat ya Mbachi papa Mbachi et je salue en passant tout de suite Claude Mbumba conseil en matière de sécurité. Azalaki conseil au kilt en matière de sécurité a fait Jacques Bado. Surtout Martin Solo. Rien à dire. Batunion se bayebike. Azama casse ta communication. Toujours réel ou tête. Mais personnel appui wana. Et zalaka problème était. Ngak tu na moni kutu ye achimoke. Gouverneur wa leka ki banosa bambouteage batu na kata cabinet. Wana batu balobela ki yango te ya grâce bilol banu balobela. Gouverneur oya uti koleka mwana mboka ki bandu biyo kubiso to quand même kutata ba che batongo na cabinet ngo batongo te yebi bango mais bato ba uti kuna te évoluer. Voilà, merci beaucoup Papi Lévy tozoko ba c'est koko même alobi famille na ende achema ba trop ya famille na ye. Non, peut-être ba ko mboka ka batongo trop ya cheba famille banani. Atape Jésus-Christ et Pierre Nyons bazalaki na famille na ye pour ba simba pouvoir na ye banda na Bible. On a protéger pour trahison pe comme moi mingi mais ba tu bande ko na yebité na sali recherche ngana ce qui ça ne va pas comme mon a lobela ki cabinet na été c'est de safa si ça ne va pas na koloba que non sondo awa na mona geza bien tout à fait normal tout en la démocratie c'est choc des idées. Mais parlons un peu de la DGRKC Totali déjà mon amboka grâce bilolo avant même baya ko nommé ministre des finances directement a nommé directeur général ya DGRKC mon amboka Julien Zamongala Papi Lévy en âme et conscience ozali muto yeba na ba gouverneur le kana ba gouverneur e belo travail na bango n'est-ce pas que c'était la première erreur ya gouverneur mais oui a dénoncé qu'on a ba réseaux sociaux bato ba monaki nazalaki contre nango nazalaki contre na lobaki que non excellence monsieur le gouverneur. Je sais que bateau tché kuna na comité gestion il y a des GRKC mutokola Julien Zamongani a matcha ba recette lokola loso bomba mais je pense que au sali yango na précipitation na lobaki on na ba réseaux sociaux na lobaki na takaki avant na ba réseaux sociaux na lobaki que a sali yango na précipitation na lobaki mais quand même il ko se rattraper kaka comme gouvernement ibimi ba continuer kaka méthode dénonçaki. Mais ça, il y avait déjà aussi, le ministre qui expédier les affaires courantes. Il y avait déjà ministre. Non, c'est déjà Nassina Lobaki, comme j'ai retrapé déjà gouvernement Bimaki, donc politiser ce dossier en côté. Mais dans Lobaki, dès que nomination est Bimaki. Papi Lévy, Tolandi, on a les réseaux sociaux, parce que comment il faut utiliser les réseaux sociaux pour faire entendre mon monayo. Au fistija qui est 20%. Oh, il y a un moment en campagne, le gouverneur a dit que 20%. En tout cas, il y a des recettes, il y a déjà cassé, na PCB. Les lots, vous avez pour ou bien vous continuez à côté de mélange. Non, parce qu'il faut province de développement. Que le bâtiment est ce que vous avez pour soutenir l'équipe, tout ça équipe, bien côté à origine, on a ces plans à biwana.
nazalaki contre ça na besoin développement na province na biso na tilelo naza contre nango parce que il faut accompagner gouverneur azalate lokola bato baleki baza lokola bibliothèque ça na livre moko na quantité faut dans associer province na développement province na biso parce que total depuis grand gouverneur Grace Bilolo a eu pouvoir na ba rétrocession comme il y a pas problème vous comprenez donc moyen est comme limité par rapport au gouverneur Autikoleka par rapport au gouverneur Grace Bilolo. Alors quelle est la cause finalement cause pour la rétrocession, on est comme en retard pour nous en tant qu'analyste politique aussi. Hein? Non, il y a un gouverneur Grace Bilolo qui a le pouvoir. Batouana a beaucoup de bango biftek, bagé croisement beaucoup na Kinshasa te. Et on a continué à conscientiser la population Congo centrale. Moi non la kisa ki bolumba papa ni na Bible azo ki malédiction. Quel qu'il soit bakonyoko la gouverneur na kosenga na population Congo centrale to pesa confiance parce que aza combattu mambo tali ba rétrocession makambo nyonso aza tout totalement combattu et je sais on azoloba ngana ebisaki bango toko sala dioté poto bundisa grâce kwanga maswangi bilolo nako tikalaka ko sala moté il faut to se référer na passé les na ba conflit o to sala ngona province to pedra ba tebele ba to ba fait Jacques Mbatu to mona ba jisien le bazala humilié to mona ba tout matu bwana baza humilié le passé il faut pesa biso mayele à quoi sert to bundisa frère na biso ba notable bazana Kinshasa. Voilà, Tokozonga na dossier wana, il y a notable, mais il y a eu aussi révocation entre guillemets 119 personnes Bachaki Liban dans le niveau à déjà cassé. Et là aussi, moi personnellement, on a audio Saraki pour on dirait aux autres députés, mais aussi audio et lui honorable au télémelaki l'okwana makasi papier. Pourquoi? Non, mon biso to vandi na fait Jacques Mbadou, bana Jacques. Jacques est pas né, faut respecter le texte en boka. Na mona ki ba texte eza respecté et ba respecta ki ba principe te comme ça to lobaki. Parce que inacceptable que plus de 100 personnes balongwa musala même pas na conseil des ministres dossier wana ba examiner ngote même na plénière assemblée provinciale ba examiner ngote et puis na plénière pour moi ya rentrée scolaire et puis gouverneur azalaki na loi là si j'ai bonne mémoire et na comprendre ki na mona ki on sous de et ça la coup d'état basala ki wana parce que bako bimisa dossier et longoli 100 personnes na musala bongo kakate et donc respecta ki procédure te et ceux qui va respecter qui procédure to linga ki to chama kelele te et puis na kofongola moi parenthèse moké allez-y tant on a sali ba makelele wana to zima ba proche parce que ngaba mona yana ba gendarme ya décherkasi. Très bien. Comme cela que nga étant que leader d'opinion azate leader ba réseaux sociaux, azal leader ba télévision te, azal leader azana batu na sima. C'est ça leader d'opinion. Tant ba eko mona nga bi non. Et ça la kabongo ten en tout cas na sala que audio n'est pas député mais quand même audio na infiltré qui et bimina étoile na ba réseaux sociaux et ça la qui oye ça la qui nango. Mais bato décherkasi ba lobby que batu mususu batana notification te. Ngana lui oui ba ko dans la notification te mais il faut qu'on respecte par principe pour na kolongola bato bongo et na koyebisa pe na bato wana o ba parmi nombre bato wana dossier wana esilate gouverneur est homme d'état et ba yeko sursoir arrêté wana bato nyonso bazana ba notification na bango si bazala nango prêt parce que lobby dossier ngo ekola mukalisusu vous comprenez mais nazo banga nandimi pété bato wana bakozala na ba arrêté na ba notification ton sondo na kofonga entre parenthèses muke bato ba uti ko gérer province na biso bato bazana cœur te bazana motema te sondo. Vous pouvez imaginer bâtir service na péage ba lobby que 3 mois mbala moko ba ko renouveler soit ba pesi bango ba arrêter soit ba matisi ba recette ba longoli recette na 3,500,000 ba combien on a 6 millions 5,500,000 5 millions 6 millions des on enjeu 5,500,000 par mois presque x2 hein. Oui mais batuwana ba bimina ba arrêter et batuwana ba tikali na ba nyongo donc tozana ba nyongo na payage c'est grave bato ba matisi recette après payage bazana ba arrêter bato ba utiko gérer biso baza ba l'homme sans cœur
Vous comprenez de quoi Mais moment... Na fongoli so exemple moko moke. Ya on a zo kama ceux qui battent bazo linga ba komisa lobby à province ezala ki bien. Nazo comprendre bango fo tala ba on a mis so bibalé. Soit tu baza ba sorcier eza conscient, soit tu baza ba sorcier baza conscient. Ndeko sondo ngai na démissionné. Le lobby à Congo santé ezali malamu te. Donc parmi ba gouverneur so ba leki gouverneur a tiki province na mauvais souvenir de la province o ba utuko leka nani Giban na lobby baba comme tout ko tango tout ko sala publicité le comme abete ndeko sondo vous pouvez imaginer mutu a démissionné ba boy ko respecter même administration ba boy ko prendre acte lobby so ba prendre acte c'est ko na service mais ba katcho na salaire. Et puis, n'a démissionné sans qu'il n'a critiqué bango. Et c'est une raison personnelle. Mais bah que combattre, voir matanga maman nangai. Donc pour dire que bateau bah où tu peux gérer province yo, bah c'est exemple à suivre. Vous comprenez de quoi sondo. Alors nazo banga, ceux qui bateau bah dans notification té. Et comme bah ça bah peuple de mini, faut na pesa bango vraie explication, bah comprendre que gouverneur a contre na bangote. Et DG a zappé contre na bangote. Donc, que ceux qui vont voter gouverneur a bandaka musala mbala mokote. Azelaka mokonjamboka a notifié. Pardon, investir dans l'ordonnance présidentielle. Ceux qui vont investir gouverneur, to l'obité arrêter une notification ministre intérieur, et ça dit colonne ordonnance présidentielle, non. Et ça va exercice administratif. Gouverneur a zelaka notification pour ayako banda musala. Donc, ce qu'on a déjà cassé. Aux a notification te, ils ont notifié que aux agents déjà cassé, ils ont passé pour ceux qui m'ont ayé au résister. Donc, pour na bateau balanda qui biso, tous qui contre gouverneur contre DGT, mais tout le monde qui va respecter principe. Voilà, en tout et cas. Puis na félicité qui monsieur le gouverneur na décision qui na conseil de na ministre provincial, c'est ça conseil na les décisions moko ba homme d'état. Voilà, en tout cas, Odioana, ça m'avait personnellement révolutionné. Donc, dans mon acquis, vraiment, dans l'Andaki, je crois, c'était vraiment juste. Hein, un leader, ça m'a défendre surtout l'intérêt général. Les gens ont réclamé quelques intérêts. Mais en tout cas, nous avons, moi personnellement, et à point de vue, j'avais beaucoup apprécié. Les gouverneurs ont envoyé à ce soir, ma Cambouana, et bah tout le monde téléméla qui est. Bon, en tout cas, quelque part, il y a qui sonne. Non, mais non, il y a tout à fait normal. On a un grand, il faut mettre ma pique. On a pas grand. Et ça qui m'a bêté, on a sepelé. Il y a qui, ce qu'il y a qui c'est que réflexion en Ghana ya bango est différent. Donc, bah mata qui n'a pas comme grand, mais ce qui m'balasima, n'a pas un peu na gouverneur, ce qui moyen que ça là, a réquisitionné période. Tout le monde peut s'appeler batopé moi bakour bah comment tu peux communiquer, comment tu peux vendre image à mon conji, comment tu peux ça pe mon conji. C'est très important. Voilà, je crois que le message est passé. Et pour nous les la télévision, radio, ce n'est pas donné à tout le monde. Bah tout sous bazana bah grâce na bango iné, bah sous bazana ndenge ya communiquer au réseau et ils ont captivé vraiment et batou. Donc voilà. Coup de chapeau na mwanamboka Papi Levi Oto Yambi na Pokwa Lelo. Nous avons dit que Azali coordonnateur, il y a J Codec, Azali jeune conscient du développement du Congo central. Alors il est leader d'opinion. To Yambi na émission Temps de vérité pour que tout naïe ba makambu et par rapport surtout il y a province Nabiso Congo central ndenge yango Azali ko marché. Alors les réunions nocturnes, il paraît, réunion na niveau ya Kinshasa pour chercher à déstabiliser la province de Congo central. Yo en tant que moto zappé ma caste politique au côté à côté qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à Likambo wana? Non, au fait que ba notable nyonso ba kolanda biso to lobité que bango nyonso ba retenir mu Congo moko afingisa ba Congo nyonso. Vous comprenez? Très bien. Comme on a la province, la classe pays. Vous comprenez? Mais dans le Congo central, il y a quelques notables. Obazo, qui ont toxé les enseignants, les délégués syndicats, ils ont une classe. Mais il faut rappeler les notables. Pour que le gouverneur Grace Bilolo, ils ont faible, ils ont cocaté,
Non, moi je pense qu'ils ont un problème d'éducation. Éducation, ils ont sacré. Naïbi que bino peut notable dans ma tadi yawa, bozana balanda ko pété na ba Congo central. Bana bino batanga ba pays étranger. Botika biso ba pauvre, bana batanga ka awa, bazonga na classe. Éducation mutu eza sacré. Donc nazo mettre bango en garde. Bango nyonso oyo, bazo sala ba réunion po émission mususu toko ya. Oni bato to finga bato ba réseaux sociaux na ba TV. Nga mutu banda makambango. Koko lande etiki biso mito ba impoli. Donc quand tu sais que la moki na tongo zo finga gouverneur, to zo critiquer gouverneur, biso to finga TV o za simana yo. Voilà, on a constaté nazo senga na ba notable wana et puis nazo dénoncer ango avec force que population Congo centrale ceux qui ban na classe bazo zonga te na province na biso eza et compétence ya gouverneur grâce biloloté eza mauvaise foi. Il y a quelques notables Congo bazo combattre le gouverneur d'une manière stratégique pour baloba que gouverneur aza incapable de gérer province na biso yango nde bana classe bazo zonga te et on a fait interpeller conscience. Il y a tous les enseignants ko linga ko kota na politique ya ba politiciens eza bien mais bana zaka bana na biso eza lokolo boa ki so nyokolo e ko zongela yo et lelo o lobby réunion ezalaki pour ba organiser marche na niveau ki centre pour na ko saka et compétence ya gouverneur or que gouverneur est compétenté eza ndeba mauvaise foi ba Congo na bosenga na ba Congo province na biso ezozonga sima. Mais est-ce que qu'est-ce que les leaders comment le notable ont à voir avec Namakambo Etali grève d'enseignants aussi longtemps que Makambo Etali a kufuta ba enseignants Etali gouvernement national? Mais oui, mais gouvernement c'est ba province mususu ba classe bandi. Pourquoi pas Congo central zo bandate? Biso to komi wa to komi na Uganda. Toza na Congo. Toza na Congo, faut toza la série. Toza na Congo. Gouvernement central bandoko c'est la province mususu ba classe bandi pourquoi pas na biso bandate donc po bana wana que ba province mususu batanga ka le biso bana na biso na ba koko na biso baza la bana ba domestique bana ba kotanga non c'est anormal. Éducation mwana est sacré na interpeller conscience ya ba enseignant c'est vrai que biso nyonso toza contre na ba salaire bozozwa mais boka so inasima e ko zonga na lekole ko zonga le kaka to pesa confiance na gouvernement to meka saki année oyo côté sous blanche ezaka année bana na biso kakate na bana pe ba enseignant pe ba ko participer na année blanche. Alors mais on a vu bana ko sala manifestation ba keiko tambola ba leki na ba école oyo bazotanga pour na ko empêcher bango kuluka ko empêcher bango et ba komagiti na entre tetembo dans le couvent de sœurs et on a vu vraiment groupe ya bana ebele. Et subitement, un policier a ouvert le feu, pas sur les enfants, mais parce que sur les enfants, c'est que les gens qui m'ont mais en tout cas, le mon côté, les gens qui m'ont en tout cas, c'est que par rapport à la vraie information. Alors, comment il y a aujourd'hui qui en tant que leader de oui, d'abord, tu condamnes que acte les actes produits d'ailleurs, premier citoyen de la ville, qui n'a plein de tournage, dans l'itinérance, dans le Congo central. Monaki ya mbalamoko alingaki kuto akata tourner pour aya na dossier wana mais a instruire mbalamoko justice à province na biso et musale salemaki na yokaki déjà que soda wana aza déjà condamné 5 ans de servitude 5 ans donc eza loko asalaki moni ko bumbisa pouvoir za na biloko ebele muzutika to sala ngo poto politiser ngo o kadage moko ba Congo baloba. Pourquoi Soudan ne fait pas massas? Place bana bazo se manifester droit na bango. Il faut pas accompagner. Vous comprendre. Donc province na biso eza nzambe et ça acte ata autorité provinciale na biso a condamné ki acte wana. Voilà, en tout cas tout meka ko lobela likambo Italie cohésion provinciale et par rapport à Makambo ndenge ezaki la fois passée, tout le monde na ba gouvernement mususu, il y avait les gouverneurs et le président de l'Assemblée provinciale, Boyo Kanibano Zalapendate, Barobanda bien, mais Souka Boyeboy Maramubo. Alors, il y a l'honorable Papi Mantezolo qui est de l'autre côté, qui a été élu par ses pairs, c'est-à-dire les députés provinciaux. De l'autre côté, les gouverneurs aussi a été élu par les députés provinciaux. Nous avons pouvoir au lieu. Non, il faut gouverneur à renforcer
ba contact mingi na ba député parce que ce que tali ban crise on est contre na crise elle ba comme na crise ya communication. Il faut baser la collaboration mais moi je pense que ba ko sala quelque chose ce qui bango nyonso mi bali ba kangi matoi ba comme na siri ya bango moko parce que ba ko lobela pe koto mabe ya muninga kuna muninga biso ko lobela mabe ya koto ba yeba ba na esprit d'écoute pour battre sa province na biso parce que province tout ce qui des autres côtés et comme le soni na ko yeba te so to luka Jésus Christ ko comme gouverner na province donc baza batu moko lokola libota moko so aboti mutu mwana ifo kufa c'est comme il tourne na bango quand même tebi ba origine na bango ba père na ba mère na bango tebi bango bana ba nationalité d'utesité do baza na eza obligé que ba collaborer pour l'intérêt province. Selon Baboui, objectif ezali honorable président Papi Mantezo yenon bacha l'écart et après ça sera le tour du gouverneur Grace Bilolo. Tout ça na besoin de spectacle wanate. Ce qui batu bazana ba calcul na boyebi sa bango batika. Omoni ba no bazo utiliser ba réseaux sociaux. Balobaka na bango basala ke lokote. Ce qui va bandi milimo wana bato ntokosilisa bango. Na ye pas ya gouverneur Grace Bilolo pour na ko betele maboko te. Na ye comme le la stabilisateur ce qui courait linge matanga na zawa na zo stabiliser courant. Donc oya ko yana buzoba wana akozala humilier. Na ye biso na tcha na lobi haute voix. Na lobi na yo oya ko ya pour na ko combattre Grace Bilolo alongo na musala. Toi coach des ordres dans l'Assemblée provinciale. Akozala humilier. Na lobi yango avec par force et puis toutes les machines nyonso pendant une année na la musiam et ça na ba militaire na musu abike fié to sali 10 ans to kanga makaso soute mais opposition boy ezala non opposition et kumbi province na kufa non opposition oui et kozala mais la opposition moko normal ya jalousie ce que opposition moko batu ba utia ba sali loko moko te ke bazo linga so ba travailler po bazonga ndeko nanga yebisanga na to ko beta maboko. Mais tout le monde a mboka G8 parmi les personnes moko ya ba leader aussi autant comme on a je crois na ba émission na Yambayo vous l'avez confirmé comme étant un leader. Un leader na ko longola maloba na lobaki lobité na lobango le non c'est parmi bato yo pe ba bazotelé mais la gouverneur Grace Bilolo. Non donc il faut pas comprendre que na libota mwana moko pe des ordres ko bima na libota mais aza mwana libota na biso to ko boya été mais je pense qu'il faut ndeko na G8 acha mai na 20 atala isika achama ina chambre na 20 atala isika province uti et lelo pouvoir des aba jeune bayiba ki gouverneur atuma tubwana ba combattre ki na bambuta il faut bayiba ki ba Justin Lwemba ba combattre ki ba na bambuta toza na crise ya génération ce qui Grace Bilolo ko quitter bambuta ba kozwa raison ko lo ba ki to pesa ki bino bokokaki et to kozanga kozata ba misala na ba institution moko ya minene na mboka na biso. Na koseka na ndiko nanga G8 oncle en tout cas aux andeko to pesa tanatan ndenge belepe ya kolobela gouverneur aux numéro na ye okokipe ko komela ye okosala pe audio moko izaka ya ye na yo ekozala bien pona kotombola province na biso oza Lancela le premier ministre a humilié, le ministre national Moussou peut humilier dans le Congo central. Ah ouais, tout. Beaucoup de choses. Alors, il a pas si pouvoir. Dans mon amouké, il a géré ma lamouté. Mais on est belé à dénoncer. Au moni, ministre Nini Oba a manqué respect. Il faut avoir la série. Aïe, le gouverneur Grace Bilolo, as un représentant chef de l'État. Mbado ateko yamba ministre na reporter quand il vient ko pesa la civilité pas gouverneur to le baka raté que to caresser makambo mabe c'est le représentant du chef de l'État c'est le gouverneur de province c'est lui le garant le représentant personnel du chef de l'État dans la province tout le ministre bazoya faut pas nous présenter la civilité pas na avant banda action. Ceux qui va lobby gouverneur Grace Bilolo a saboté le ministre. Non, peut-être que le club de fraction. Ministre hydrocarbures va tambola na gouverneur. Le gouverneur a présenté la sécurité par gouverneur. Ça va tourner à la ministre hydrocarbures. Ministre ni oyoye gouverneur Grace Bilolo a négligé. Non, province na biso ezongi sima mingi. Tolongwana na
na ba divergence oyo ezana stérile oyo ko produire eloko moko te total liboso mais il faut retenir que ce que comme sa président Félix Tshisekedi il faut akumisa Grâce Bilolo parce qu'il est représentant il y a chef de l'état point barre. Voilà, mais tout le monde hein, réseaux sociaux nous avons vu G8 n'enga zote na gouverneur mais du coup on a vu aussi G4 olé à s'attaquer na G8 azo s'attaquer na un grand notable Congo l'éditeur des cabinets adjoints à chef de l'État, mon amboka André Wameso. Comment vous avez jugé ça, yo, en tant que papier leader? Non, d'abord que acte, posamaki, bisonyon sto kondanaki yango. Mais, nasima acte wana, il faut tout ça la pe analyse. Parce que na yoki batu musu balobi ki aza muluba, akofinga biso te meno ba yeba gende ko na bala mu Congo. Donc ceux qui a lobaki à se défendre et à venir à Bananaye pour bannir Bazabane Congo. Dans ta propre on a faux débat parce que Aza résident à Matadi, à Bala, Moisi, Yamu Congo, d'ailleurs, Koutabenga un beau frère. Donc ils ont faux débat à se défendre et provincia Bananaye. Mais pourquoi Tomi Tuna pona nini G4 à Salibongo? Lorsque Bisso, Tozana honorable Robert Nyondo, a ABC Bisso, pour soutenir Grâce Bilolo. C'est notre gouverneur. C'est notre leader, honorable Robert Nyondo. Mais tant que nous sommes honorable Omega, si nous avons attaqué tant que nous sommes gouverneur Grâce Bilolo, on peut dire oh, mais il y a un levi, non? Pour nini teke, il y a un peu qui s'allait via l'obate. Et d'ailleurs, nous avons fait des marches pour honorable Omega voter. Honorable Nyondo, mais jour où que grand frère nani leader entre amis et frères, le choix est clair. Et puis leader dans ce monde comme jaloux na biso. Vous comprendre. Donc maintenant ça la canaille. Très bien. Vous comprendre. Donc ce qui ne coche 4 à cela qui ne il paraît-il que Mutaza aza porté par là babena Congo ndenge na yoka. Oui, c'est le porte-parole. Oui, ndenge na yoka mais aza censé faire ko yebisa baleki o bazala canaille que boutika gouverneur asala. Nako pese exemple yango moninga na kumisaka DJ Bidimbo le génie blanc. Parce que aze incarné banjenjalanda. Eloko wana nanu esalemate. DJ Bidimbo azana ba atu nyonso ko komisa moto gouverneur pe vice gouverneur. Ye aza ya lukaya. Mais azui gouverneur a na ba fleuve. Azui vice gouverneur a na le cataracte. Voilà un leader. Si on a dit pardon, excellence dit Bidimbo beaucoup misakangai, ngana komi porte-parole de Congo. Non, non. Un leader bataille n'a pas acte à opposer. Tout le monde pétrole à Mwanda awa. Quelle démarche le porte-parole a salé les bissons? Bapor na biso matadi awa. Bake bazo somba ngona na ba privé. Comme on a pour que les asiens on a traité comme un privé. Quel est le rôle de porte-parole de Benacongo? Province de vivre dans l'injustice. Payage aux 6 millions de dollars. Bazo presse biso forfaitaire. Quel est le porte-parole de Congo? Quelle est la démarche pour 20% retenir la source? Boutier au coach de la distraction moko inutilement. Boutier au coach de la distraction moko ya pamba wana. Tout ça a besoin d'un côté. Tant que ça porte-parole na biso, oui, moi je soutiens Papa Wameso. Mais qui porte-parole yango entre guillemets. Exact. Nous avons commis la présidence de la République qui va document, notamment pour le pétrole à Mwanda, notamment pour le péage. Tout est long, il y a province. Nous avons profité, comme tout à fait, nous avons la peut-être que nous avons réseaux sociaux, nous avons mais c'est excellence, monsieur le président de la République. Biso Congo, nous avons un vrai héritier, il y a indépendance en Boka Nabiso. Incertain le 4 juin, incertain le 4 février, Baboma qui banjani Congo. Na yebite président Kasavubu. Mabeni na salaki era salaki président. Biso bakoko na ye todo sibir ba injustice c'est impossible. Comment route nation numéro 1 tout est long dans la province à Congo central. Mais todo doit toujours forfaitaire, monsieur le président. Pratique ya président sénateur Kabila. Il y a encore de vivre ce scénario na moment président Etienne Tshisekedi, na moment président Félix Tshisekedi. Monsieur le président de la République, tout ça na reconnaissance vis-à-vis na yo, na ko reconnaître ba notable ba kaka na biso notamment kaka Kasavubu na kaka Simon Kimbangu. Bazala ba héros bazana ba oubliette
mon commissaire bango ba héros. Un grand merci. Mais monsieur le président, t'as la dossier à Congo central. Ce qui loi là, ils ont minerai à loi là-bas. Pourquoi pas pétrole à moins de la province na biso? Ce qui loi là, ils ont revenu, na sous-sol, oh, bomengo ba pesa bango. Pourquoi province na biso, ils ont toujours frappé na ba injustice? Et puis monsieur le président, bato baza pembe ni no ba nekongo nyonso boto mona kawana, ozo bato baka français kuna. Bayaka toujours pour nous fragiliser notre province. Province que ce qui m'y a été, monsieur le président, nous avons besoin de s'impliquer pour notre dossier. Il y a des GRKC, il y a un dossier, il y a péage, il y a dossier pétrole à Mwanda, et puis barrage, il y a Inga. Tout ça, barrage, il y a Zongo, il y a Inga. Mais est-ce que les fous n'ont même pas taxe à production dans la province de Bisso? Et ça passe pour Nabiso, dans Congo. Tout ça, il y a moyen de faire développer cette province de Bisso. Il y a un moment qui est bundi ça va gouverner, quand tu vas gouverner, va détourner Bambongo. Or, il y a moyen de s'impliquer, ceux qui vont s'impliquer personnellement pour notre dossier Oyo, na utiko tanga Combo, monsieur le président. Les lots Oyo, tous associés na ba leader te, ba leader bazaka muke na lancer message muke na bandeko na biso ba leader. Bambuta nyonso basili na kokufa. Moi ba auto tikali na bango. Comment tu commis ba papier hygiénique? Butu moyi ko finga ko tonga bango. Pourquoi? Batu lokola ba Didier Bidimbu, batu lokola ba honorable Robert Nyondo, batu lokola ba honorable Atuma Tubwana, ba Pierre Kabangu Nchalami, batu lokola ba Grace Bilolo Kwanga, baza bato to za sino bango mingi te ba mama ne setting udianza. Mon ba bato to tikali na bango, to protéger na no bango. Est-ce que na Kinshasa baza na population te ba jeune ba ko finga gouverneur de Kinshasa? Gouverneur de Kinshasa a pouvoir à peine ni na sali na Congo central, na Kinshasa kuna o eleki Congo central. Mais pourquoi vous humilier kaka ba gouverneur na biso? Le message est passé. Je crois que le message à Liboso et pas un chef de l'État, qui est commis déjà. Et le message, je ne me soucie pas, il y a jeune. Je rappelle que nous recevons Papy Lévy ce soir dans cette émission Ton de vérité. Et naïe, en tout cas, toujours méga kolobela et tali makambuya. Congo central. Papy Lévy va aller coordinateur, il y a JICODEC. Vous allez jeune, conscient du développement de la province du Congo central. Papy Lévy, c'est vrai, on a mantézo là où tu peux préciser on a top Congo, le gouverneur en a salé 100 jours, a salé 72 jours, parce qu'il a été investi au niveau de l'Assemblée provinciale à partir à Wana, donc, mais on va quand même, ça ne nous empêche pas, il y a quand même, total la paix gestion, est-ce que nous l'avons travailler, on peut compter sur lui, et à cause ça, naïe, ma camo, la récotique moi bilembo, na 72 jours au Papy Lévy, ni le récoloba déjà dans les provinces autres na grâce bilolo. Donc déjà na moi 72 jours honorable à Lobina Bisso. Et ça déjà plus que positif que les gana mandat inana Gibano. Ah. Non, parce que peut-être mbalasi manago senga na promoteur à chaîne oyo abana ko tshila kabiso tableau awa to bana ko pesa ba pecho ba bimile lokour na 100 jours à gouverneur ezana misala mususu na impact visible ezana misala mususu ezana impact invisible. Très bien. Donc batu ba longa ko tanga 100 jours na ko expliquer bango eza 3 mois na 10 jours. Est-ce que vous comprenez? Na 3 mois et 2 jours chaque mois bazo kata province na biso $500,000 na banyongo au prédécesseur ya gouverneur Grace Bilolo Tikaki. C'est normal, c'est la continuité de l'État. Bazo futa 500,000 bazo kata biso $500,000 chaque fin du mois. Yani banyongo oyo de gouverneur Gibando Tikaki. Vous comprenez? Ce que beta calcule sur la carte biso 2 mois $1 million, 1 kilomètre. Soto longo e wana. Tous à la face. Na ba woto chama kelele. Bolobi ke ona gouvernement oyo toleka o recette ya DGRKC mati ba yebisa biso combien de kilomètres route basali na recette propre ya province na biso. Mais na moi 72 jours oyo gouverneur de Grace Bilolo asali nzela banda buima tikoka en béton armé balakisa biso trajet oyo ya banda buima tikoka oyo gouvernement oyo leki batikali kosala lede moi libulu kaka oyo ezalaki na changulu yeye yo yebi poza kutenda kuna yo. Donc
ba ministre ba uti ko leka on leka kon ba kitisi bon bazo leka inconscient donc il boulou wana esali plus de 6 mois et bando la gouverneur Grace Bilolo ya ko kondango total la mwandambo asala ki na la casa marqué petit muki nango na osenga pe gouverneur bandela mususu na oyo gouverneur Grace Bilolo asali libanda ya nani ya Njua Salasani vous comprendre donc bok lobate ko no gouverneur a ça l'itinérance mais à cause de l'itinérance makasi comment parce que déjà plus de 500 000 $ bazo kata chaque fin du mois maintenant bobeta ki maboko ba gouverneur basali ba itinérance parce que gouverneur a bandé itinérance na songololo côté mususu a uti ba lobby depuis babota malelo ko ba moni gouverneur kuna de ce que bato basali ki ba itinérance basali la jango wapi ba yaki na politique ya triomphalisme baki na politique ya popularisme mais ba piller province na biso ce qui ba lobaki recette mati auto komba 10 millions to komi ba yebisa biso ouvrage nini o ekutaki 1 million de dollars na province na biso banda kasangulu timwanda tirage ama ya kalamu ce qui Justin Luemba tembele moyete Justin Luemba salaki awa inane atika ki bilembo bango ba leka na télé ba yebisa biso bulembo bango batikaki ezate alobatika ko tchaba po de banane na mutu oyo quand même marqué ba blocage ezali azana volonté politique ko tombola province na biso et bato ba no levi grâce à mwana muke soki aza mwana muke bongo David azwaki Israël na ajini mais parmi meilleurs rois d'Israël soki na lobaki gouverneur Grace Bilolo akokoka province oyo te parce que za lokola mwasi moko mobali na ya kufina sida donc mobali oko ndima ko so mwasi wana il faut azala penja yana lobaki non to luka papa mukolo azo province que jeune ko kendi kikwendi orgebe gouverneur Grace azola taka préservatif donc azo kumba pe province yango malembe donc déjà na moi 72 jours au gouverneur Grace Bilolo asali en tout cas bandeko na ngai na yeko sala ki mandanticité pas gouverneur te ndeko sondo sala enquête na kutani na collaborateur à gouverneur te sauf que comme conseiller sécurité yeto sala na itango nyos to kutani na gouverneur Bilolo boyete c'est mon frère mais to kutani na yete le changer maloba parce que on qui avant qui angele nata mais natala qui déjà que muntu faut remplacer atikali ko piller province de to luka papa moko ya mukolo to tiango ya ndo lubaki to za honorable Robert Nyondo acha na manoko ndima teke gouverneur Grace Bilolo ako lancer atapa na muke na province yo mais na comprendre que donc na kanisa kia kokokate parce que province oyo eza ya kokufa na tous les niveaux gouverneur Grace sur le plan politique économique voire même social, même sécurité. Non, mais on va changer. Tout ce qui est un cas isolé, tout ce qui est un gouverneur à s'impliquer sur la sécurité. Ça ne va pas. Donc, il y a un gouverneur qui a renforcé parce qu'il va combattre sur tous les plans. Et il y a un dynamisme général à s'impliquer parce qu'il y a un associé pour la province. Donc, il va retenir, il va Congo central, na yeko sala ki jale lote pona kuluka iloka kulia te na kuluka voiture te na kuluka ilamba kolata te mais soki bo moni na 8 mois temps na surveiller gouverneur Grace Bilolo na talie na ba position nyonso oko imaginer un gouverneur responsable a sala itinérance aketcha baba na école matiti et bozo benga yeke no gouverneur oyo a sala mais gouverneur Grace Bilolo sala itinérance na songololo tala ba dégâts matériels sala kuna après si bâtiment na batonga au plutôt atiki ba mbeto na ba plutôt apiki ba mbongo c'est ça itinérance c'est là qui est yo sondo ozima musala na matadi oketala ba noko na mboka fo kumbela bango sukali donc soto okeka kuna ngai na ye na uti na matadi bana matadi ngai nde gouverneur beno vote donc muke na beno boye ba gouverneur c'est un aventurier et gouverneur Grace Bilolo en tout cas na comprendre que azo sala musala moi bien na lobby ke na ye ko flatter eloko moko te soki ndaku na zanango soki mutu kana zanango kutu d'ailleurs kutu bango kutu gouvernement bazana problème na nga bazana banyongo na ngai mais nga na na problème te ko na yeko flatter eloko pas gouverneur Grace Bilolo na solo bango à haute voix soki batikeli gouverneur Grace Bilolo 3 ans bato bazana ba membre gouvernement ya ba Congo bazana kini ba fongola motema vous comprendre ata mama premier ministre na biso tango kizenga azwaki poste
to mona ki bato bandundu ba ndo sepela tangu pe matata pono azi pour pouvoir bato province atonga ba université kuna asunga Grace Bilolo soki Grace Bilolo a réussir biso nyos ba Congo to ko réussir province na biso oye kufi na era atuka na mona ki IGF ezo résister na ndenge Grace Bilolo comme gouverneur na zona pe IGF o ba komi ko yali susu na gouvernement eleki soki IGF asala ki musala soki bazo kata province na biso $500,000 gouverneur Grace Bilolo zo futaka banyongo wana mais ba ko évaluer na batani mbongo wana bazwaki misala esalemini na province Congo central parce que na Congo central na yebisi bino ouvrage mon côté salemi pendant une année o esali plus de $1 million na tie bango na défi babimisango ana babimisango na yebike bakopesa bango mbongo bafinga ngai ngape na finga makala na lingisi kwa mtuka bo finga antuka na pesa yo bo finga nga azana $100 na yamba on a émission awa okumisa gibando lobi stade Lumumba ezo sila kalate papa mais na plateau no na senga pardon combien de fois na zonga ana lobi ke bana matadi na sala ki erreur do muntu autre ko zeilo ko mokote na senga pardon bana matadi basiba limbisa ngai donc gouverneur Grace Bilolo na observer donc ina lande lié que ni na zolia lelo dona so tala ye dona teye penja boye pom batu babitenga ke lève une photo panjaye na bimbo oke toko panjaye mais toko panjaye innocente na kenda tina ba banque na ke sala recherche soki ba nyongo ezali ba fuka ye kuna mingi akele tata ndio ngomone ta ba paiement ezo payer moi cadence parce que soki mbongo ekoti banque alongoli mbala moko ozo comprendre do province batike le gouverneur Grace Bilolo et ça la poison retardé mais heureusement nzamba za makasi azole melaka ba miali na ye azoki na hôtel donc pona bana matadi bozo landa ngai boyebi ke nganza levi donc moi 72 jours merci ndenge président a pesi biso vraie information donc 72 jours oyo ezana ngo lokola 2 mois na 2 jours bomona ngo to 1000 jours ou 2000 jours na orja gouverneur Grace Bilolo sali soki to pesi 2 ans donc yana Osenga n'est pas président de la République ba Congo nyonso bakoya ko funda Grace Bilolo kuna bengana bango ana Congo central basana bango eloko moko te à part ka honorable Robert Nyondo azo sala ba action na mwanda nazo sala ba action kuna batika pe province na no calme comme na koti makambo yo bango nyonso ba se comporter comme ba cadavre comme un poisson dans l'eau to kanga motema to zeno itono évaluer Grace Bilolo après une année to ça l'évaluation après une année mais makambo boya ba lobi gouverneur azane bien mais ba collaborateur nene bazo bebisa yo lobi nini na era mbadi po no finga kabiso ba collaborateur mbadi to zalaki mabe ezango loi de la nature mo konji moko te bandima ba collaborateur nayi tala ta na bible exact voilà to si na papier levi en tout cas parce qu'on me fait signe on a RTZ temps exactement papier levi peut-être te poser quelques questions mususu to poser mais to poser en côté lilobano ya suka to lobi na Italie makambo ndenge bandaki ba élection to toucher cohésion provinciale et puis pour parler de la gestion à mon amoga Gibandu il 70 jours ngazo tambusa tout tanga nga kombo na ponani pardon mon amoga Grace Bilolo alors conclusion na yo non donc d'abord le peuple Congo central ba bon donc il a remercié nanu bana matadi bana Congo central soutien nyonso na zwi pona bino et puis bato na mitungisama kolobaki levi gouverneur Grace Bilolo aza frère na yo ngai na lingaka iloko facilité soko zande kuna ngai soko yebi musala te toko marcher bien te so mona pusani pembe na Grace kwa maswangi Bilolo naza Nicodème te ndenge ndoko loba na butu na koloba na moi pona za Nicodème te que gouverneur Grace Bilolo a na volonté politique to pesa yetan ba jijaka mo na classe na fin de l'année na début année te ba jijaka mo na classe na fin de l'année et puis na ko senga na ba notable Congo na ba to ba ko ba leader ba champion ba lobaka ke biso to sala boy mais ba ye lobaka te ke les final les blancs a sala pona koma bango ba ya ko installer nga ba loba ngo te ana osenga na bango soki to ko swana na sambula bato libanda bayoka makele na biso te province na biso ezongi sima mwa mingi gouverneur Grace Bilolo aza lokola mwana moko ya kisimbi soki boboti mwana wana kufa kaka oya bota maka esenga ba protéger biso nyonso totala honneur ya ba Congo tosala honneur ya ba Congo pona intérêt yo moko
pour intérêt yo moko banoko finga ba responsable na ba réseaux sociaux. Est-ce que province yango ezaka ya bino moko? Non, province ya biso nyonso. Ce qui m'a bé ekozala. Merci. Toko le capé na vrai dialogue. Boza ba leader se bo sengi pe audience ba ko yamba bino. Moi je pense que lo na koloba yango wana me ba tunyo so pe ba soutenir ki biso en tout cas toujours continuer ko senga bino merci. Ba o ba pesa ka conseil en tout cas na comité bo continuer pe ka pesa conseil. Tozo linga to koma lokola ba papa Lambert Mende, to koma ba papa Kike Mulumba. Mais to koma na niveau wana ezo senga ba conseil na bino. Mais na lobby yango na suka. Oya ko meka. Ba o ba tsaka makelele basala ba événement te oyo etikala immortel. Komekani. Oya ko meka ko coach des ordres na province de Congo central. Akozala humilier quel que soit niveau na ye. Oza pembe na mokonja mboka, oza pembe na Jésus Christ. Soko ngo coach des ordres na province na biso. So identifier yo. Ba no bozo tinda ba finga gouverneur grâce bilo ba impolité. Ngana za vrai impolité. Kutu yo yebi. Oza ka impolité lelo. Mais tant que vous êtes responsable, mais tant que si koyo bino bolongo bozo finga mutu na volonté ko sala bozo ninga bo décourager ye mutu asali mabete mutu azo linga abunda na ko sala pour intérêt province biso tant que yo critiquer qui est ezali normal non excusez tozala ki na moment ya compétition est sili tozo na era conflité todo mutu do wela kana yenga no wela kana nga RSI comme il y a RSI bitumba esili na bi honorable Robert Nonda bisanga na bitumba tokotonga mboka na biso te ba investisseur ba kokima mboka continue kozonga sima tala pe bato zo bundisa ba gouverneur tala na ba santé na bango omona ba ba problème parce que bazo lia biloko bien malaki mo ba comme ata mwange bunge boza te donc na sengi na ba leader nyonso na comme na yetu bozo ndima kaka te e ko koma ko fingi gouverneur na télévision ce que ko zela ba ko répondre na télévision ba ko beta yo. Non, kobeta wana. Non, mais c'est quoi ça sens nini? Il faut que non, yo kan iponi. Probeto zuyo yo ka excusez. Yo kan excusez. Zelanan. Yo kan na sirisa. Zelanan. Soki mwana zo yo kate basala kani? Un peu de chicote. Bango nyonso so ba leader le son nom. Bolinga tena kufa bongo bo témoigner. Makambo zo le kalu na province. Nani mtu abandanga? Tolongola ba pon ba presa komba Lambert Mende. Nous prenons les canaux de télévision. Et ce moment, le gouvernement nous a sorti dans les réseaux sociaux. Au moment où le combat, les blancs, bazana batu na sima na bango. Ba oba chaka makelelo alo groupe leader conscient bazana batu te. Ozana ni na gouvernement o. Ya grâce bilo. Nous sommes montés. Faut na zanan. Ndazani Congo non? Non, ba che au poste ni. Ah, le point na défendre grâce bilo le faut appeler ça ngai poste. Voilà, en tout cas, ça n'est fini pour ce soir. Merci, Papi Lévi. Franc-parler. Et donc, tout ce pays vraiment, dengue a éclairé Bisso et Belé, Bozela qui émission il y a le lot. Et voilà que émission Yango et Salemi, nous avons senti que Papi Lévi wana penza et penza Zongi. En tout cas, merci. Non, Nazali, Nazo lancé appel. Biskas Banamike Baliaka. Batika la salité. Biso mikolo tokoya poto komba buzo ba ilobi mwa mingi donc peut-être bato bangi to sala émission na bango so bazo ko kozwanga te so ba benga tande ko Sondo naza disponible. Voilà, balobi il faut passer par Sondo. Alors ce que ko humble pour les cas na Sondo pour yambaye hein zala humble pour na ko futa espace binga na futa kambongo bien Benga Sondo avant Yamba. Et ce que ça, les contraires, c'est ce qu'on appelle les désordres. À un moment comme ça, Bishop Papilé, tu as ajouté. Alors, Bishop Benga pour profiter de temps. Oh, il y a ajouté à la rabine, on a étudié la rabine, on a ajouté à la rabine, on a dit qui est son nom. Allez, Zamba pas mon rabine, tu as na micro, mais, Balobi, avant Yamba Papilé, Benga Sondo. Vous comprenez? Merci, Babylé. Non, merci. Vraiment. Ciao. Quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. C'est trop longtemps que tu nous fais perdre le temps. Depuis 40 ans. Tu refuses de foutre le camp. Aujourd'hui, nous demandons la vigilance de la population.
Si tu nous laisses dans la merde, oh